kamingi tant ozali na mwasi na relation. Ba qualité na nga linga mingi suna na mwasi na relation eza que tovandi on prend notre temps de développer et de faire nos projets. C'est ça. Ba qualité na nga yangwana. Ba qualité na nga que na vandi na mwasi na nga to penser ba projet na biso en fait. C'est ça. Ok, merci. C'est quoi ça biso ba défaut oyo linga kate? Ba défaut. Azo ton na trotter na ba réseaux sociaux. Ba défaut ça moi c'est beau lambate. Moi c'est beau lambate. Voilà. Et ce qui wana? Voilà. Ok, pas de problème. To kende awa boy ba jeune pi ba pasoli ba ballon landanga to tuna bango pourquoi ba pasoli. Ouais. Pesa biso kombo na yo na âge. Kombo na après-midi na 22 ans. Merci. Au pasoli ballon no po anini? Kitoko me mukuse tatouage bilora matoi. Biso na Afrique ozasombala na tatouage ya bilora matoi tango qui n'est pas papa. Il n'est pas sérieux, il a aventuré et tout. Et on a évitaka. On a évitaka. Mais kitoko de figure, nous autres pe sali des fois mukuse. Na mo pe mukuse simbate. Ok. Merci. Plamidi azali sorti ya basi oyo baseplisaka yo? Comme on est écoute bena. C'est pas ça ngate. Kana kombo. Ata kombo bon, sa façon d'être. Baguna ngate. Voilà. Ok, merci. To ya boye. Ok. Kombo na yo na âge? Merci. Kombo na nga Sarah Merlia, na 24 ans. Merci Sarah. Au pasuli balono po anini? Déjà, na pasolate parce qu'il est très très beau. Azakitoko. Pourquoi na pasoli ballon? Par rapport à âge. Ce qu'on a tali nga na mwasi, na déjà na 24 ans et 28. Na mona kaka na lobite kaza immature na mwa mke mais na linga beaucoup plus ba 30 matin de na bisa que ba 33 et tout. À part wana, ce qui en côté vraiment. Ok, merci. Sarah, ce que moni na balabala, na nzela, oko zwa mwa tempo na osola na ye? Sarah, tant ils a goûté. Ok. Voilà. Donc le bazar ba gère ya baso c'est plan na bangote. Voilà, exactement. Ok, pour anini? Comme on est déjà bon, ça pique à moi mukenda lo bien. Donc à moi muké. Voilà. Ok, merci. Ok, ne boy. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rebecca, na 25 ans. Au pasuli ballon na po anini? Na pasoli ballon na nga parce qu'elle a m'habité. Elle a vraiment kitoko. Elle a vraiment se sont rêvé qu'elle a na mbayi lokola yi. Mais na moni ende mona muke so to tambolanga ne na mukolo. Parce qu'on a lingara mo mbala za mo ba 38, ba 39 pour épaiser vraiment. Ok, merci. Azali bajar ya basi oyo olingaka? Te avi mukolo nga bajar wana te. Vraiment, je savais. Ok, merci. To kende boye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rit na 23 ans. Merci Rit. Au pasuli ballon na po anini? Na pasoli ballon parce que na mibali ya pembe te, ya mwindo. Ok, merci. Rit azali ba sorti ya basi oyo baseplisaka yo? C'est pas ça ngate. Bon, po anite. Déjà habillement nae. Voilà. Et c'est plus non ngate. Ok, merci. Pour continuer. Awa, kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Au pasuli ballon po anini? Déjà, ça un tatouage, j'aime pas. Plus piercing, apparemment, bah photographe, bah sérieuxté, bah rumeur, tout ça là. Plus par rapport à la taille aussi, on fait à peu près taille mon corps, donc juste ça. Ok, merci. Azali ba jar ya basi o baseplisaka yo? Oui, hein, ça va. Elle a une belle taille. Et puis, noir, c'est fier. Voilà. Ok. Genre, basi, c'est pas bon. Ok. Voilà. Bon. On a la chance, heureusement que ça ballonne, hein? Ezali. J'aimerais bien, mais un tatouage, il photographe, n'est-ce pas, photographe, basa sérieuxté. Qui t'a dit ça? Il y a normal, t'es?
te mama baka photo tout le monde Ok, Likambo merci. Toya awa, kombo na yo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Et puis au passé bano po nini? Parce que tatouage, piercing, taille, couleur, non. Merci. Est-ce que Brenda azali ba jar ya basi olingaka? Je calcule même pas. Na ndenge nini te? Te a baguna ngati ba tena epeza baguna ngati. Elle n'est pas belle. Voilà. Ok, merci. Voilà. To zonga boye. Ok. Oh là là, donc malheureusement, ballon surtout et pasuki pona yo, mais Ok. na kosenga merci na ndenge oye na émission ya lelo nazwa oyo ko kende boye. Merci les filles, bobetela ye maboko. Merci na ndenge botali émission na biso